Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça n'est pas R écouter la bino lisusu avant que bande émission na biso topé sa merci na mon Dieu parce que notre Père il est bon. Ba vrai ba abonné na ngai cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV aka pambati. Biso to yaka soki to kilikambu bino moko boyebi. Ba vrai ba abonné na ngai, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, bo fongola ba téléphone, bo fongola ba télé, bo fongola ba ordinateur, bo landa émission auto memel bino na mukolo alelo. Na bengi ba maman nyonso ba papa nyonso ba vrai na nga ba abonné na nga bo kota bo commenter bo partager bo aimer vidéo et que ça la bien makasi s'il vous plaît. Et en tout cas ezo ça la vraiment passe ezo ça la bien te cuisine Yannick TV ayaka toujours na ba analyse na ba émission kitoko na ba recette na ba perruque ba manucure ba soin de visage mais lelo na ye na émission lisusu ya mawa. Mawezo leka kotala na ngambu ya ba comédien na biso bato théâtre na biso yiki ya makasi ezo leka tozo comprendre te. Cuisine Yannick alingaka toujours bozala ligne bozala branché ba vrai ba abonné na nga po bolanda ba émission kitoko bo recevoir partout bokozala. S'il vous plaît, en tout cas ezo sala pasi ya makasi, en tout cas eza sango ya isengote eza sango ya pasi. Parce que toza wana poto loba. Toza na photo pesa ba conseil. Cuisine Yannick TV afinga kate. Cuisine Yannick TV aloba kamabe amutute. Mais Cuisine Yannick TV apesaka toujours conseil. Parce que biso toza na pona kopesa conseil. Toza na posa ya amour. Toza na posa toza la unie. On est toujours ensemble. Et on a zara on a partagé kango toujours ensemble. Parce que ezo sala pasi. Ba vrai ba abonné na nga bokota. Na live na biso alelo na moni bokomi déjà 3. Bokota parce que avant to banda live on faut bokoma ata 5 ata 10 parce que poto loba. Parce que toujours remarqué trop mabe komi makasi photo loba. Et ça la passe et ça la kitoko te. Na ngambu ya ba comédien na biso na minute onde nazo loba na minute onde bozo yokanga partout bozwami na banda kuna bino merci na ba onyon to ba kolanda vidéo oyo s'il vous plaît bo commenter bo partager bo aimer en tout cas ekosala bien makasi s'il vous plaît na obeta sete bande konanga nyonso parce que ezo sala vraiment mabe makasi komona mame étoile boyebi étoile oya jouaka pa belle vie mame étoile oya jouaka partout autaki Angola. Mame étoile na Angola azalaki na bien malgré azosala ba théâtre na baonde ba mesana ko sala kuna mais ça va quand même amoni kete na vandi na Angola trop na kitape ki na ta la famille na continuer pe musala na ndenge na mesana parce que a mesani na ko jouer ba théâtre na bango ba vrai ba abonné na ngai mame étoile aye na kin koko mama étoile aye na kin amoni pe bana amoni pe ba famille ndenge ka bayambaka nde basolola ki bien mama étoile obite fona ko luka bandeko na ngai o ya théâtre en tout cas ko vanda bwena okokate yo ebika moi info kota po bana famille et sala bien wana musala na nga vraiment na mesana. Mama étoile ake na groupe à théâtre à Belleville ake ko luka Belleville na lingi soki ke bolibo jouer bo benga nga pe na jouer na za prête. Belleville kanja lobi d'accord ake pa sila bisalu ake pa batu nyonso ake kosinga kaka lisungi naza na besoin ya musala na komi déjà na kin boyebi ke naza na bana na famille mais ekosala nga pasi komona vidéo ya mama étoile na mbasu na likolo. Mino mobomo na miniature wana eza vraiment vrai ba vidéo eza ba audio ezali mais mama étoile na mbasu na likolo mutabwa kele mbasu kaka muta théâtre bango na bango ba star ba comédien na biso bazo sala na mabe makasi tolobi poto loba parce que so to loba te mabe to remarquer que na ngambu na bango kuna ekomi kaka mbasu soki mbasu te poison biloko ezo régner na minute na ngambo ba comédien na biso eza kaka mbasu na poison bozo kufa lokola ba épidémie bozo kufa lokola ba programmer un par un eza kitoko te photo loba
yango bolingo eke wapi bolingo esili na mitema batu bozo sala nini bozo luka nini eke wapi bolingo esili Mama Étoile ndenge azana bobwakeli mbasu siko mbasu wana ndenge azana vandi na ndaku nana kolesa bana na ye nana kolesa famille na ye ba vrai nanga bo manifester na ba commentaire bo tcha ba cœur bo aimer bo partager vidéo par-ci par-là parce que ça la passe makasi ezo ça la vraiment passe makasi comme on a Mama Étoile na mbasu ba o ba bela mbasu ba bi mbasu ndenge sala kana niveau akini kuna en tout cas ça vraiment passe makasi parce que mbasu passe nango douleur wana nyoto na mutema na mutema ezo sala vraiment passe makasi na mutema azokoka te azokaka passe na mutema siko ndenge ezo sala passe na mutema moi kende ko tourner ezate moi azwata 1 euro ezate bino mo boyebi ke na niveau akini na so ozata na 10 euro te ndako elali nzala pozwa 10 euro ana faut kende ko jouer moi rôle ndenge zala so jouer moi transponder ba pesa kamelata ji esunga bana ndako mais bandeko nanga ba vrai frère nanga ezo sala pasi vraiment bokendo bwakela ndeko na bino mwasi mbasu même atandeko na bino mobalo ko bwakele mbasu pona nini okochela ndeko na poison pona nini mawesili na mitema batu boye pona nini tozoyeba teza nini nanga ma ba comédien na biso parce que trop c'est trop kotala mama Kalunga kuna mama Kalunga zolela za na poison Mama Kalunga zana mobali nena bana na ena famille na ye. Muninga salika ke kola pamba ami lukeli problème. Boko chela muninga poison kufa nana kokipe bana na ye. Ta niveau ki mutema mabe komi. Ta niveau ki mutema mabe komi. Pona nini? Chekwa zalaki awa chekwa zo sala théâtre zo kenda zo mata zo kita boke kocha poison chekwa kufi. Bino bozo luka nini ba comédie eza épidémie nini eza épidémie nini ekomeli bino na ba groupe na biso bato a théâtre en tout cas bo vanda bo tala bozo ba kiti bino nyonso bo mitala eza normal te photo loba parce que trop c'est trop Mama Kalunga minchu azobela za na ndako Kota la météo, aza na hôpital, aza gravement malade, papa na biso météo. Nangamba ba comédien na biso kaka. Na bato a théâtre na biso to benga bato a théâtre. En tout cas, eza kitoko te. Analyse lelo na obaki fona loba eza kitoko te. Ezo sala nga vraiment passe makasi. Ezo sala passe makasi na mitema kota la Mama Étoile. Azana bana, azana famille na ye soki ake ko jouer rôle azu moi 10 euros moi 20 euros asungi moi bana na $10 $20 asungi moi bana ndenge ka mama jiraka ndaku na ye foyer na ye mais bo vandisi na se bolobi ako jouer te ako vanda na mbasu botala mbasu ndenge esali na likolo na ye est-ce que Mama Étoile era uta ki Luanda ayaki na mbasu taza ayaki na bonne santé Era ye kokota kaka bandi ko jouer ba rôle na ya jouaka très bien. Kintu e bandi. Ata na Europe ko ata na ba mindele ki mutema mabeza boete. Poso moyindo kento si kento ki mutema mabe makasi. Bozo wele la nini. Mama Étoile azana ata na voiture, ta azana ata na lopangu te boko boma mwana mwasi batu pona nini. Bozo bwakele mbasu na likolo siko akosala te nana kolesa bana ye. Nana kolesa famille na ye. Bandeko nangeza kitoko te. Partout boza bo changer no bo mitala na ngambu na bino mabe komi makasi. Eza kaka mbasu poison. Pona nini mawesili na mitema. Kibonzambe chaque jour na ke église ko tala bato ba priaka mingi na monde entier zaka na kini wane na kini va bato ba priaka j'étais au mona ba pasteur ba tondika na kini wana au mona ke bato ba ola na be église 24/24 kaka na kini wana ozo mona mutu butu moi kaka na ke église kaka na kini wana
Kaka na kin tozo mona ka mabe sur mabe to ebite so lui felo ngo ezo banda na kin tozo ebate to ebite so fin du monde ngo ezo banda na kin tozo ebate mabe komi makasi lolenge posto na biso moyindo eza lolenge mitema na biso ezali mitema bato eleki mabe makasi eza kitoko te. Mama Kalunga ndenga zana zomitala ke Djeko lelo akufi lobi mso ekoko zalanga. Pourquoi? Parce que ngape na zana poison tala niveau. Est-ce que Mama Kalunga moral n'est que zala l'aise? Mama Kalunga moral n'est que zala l'aise te era zotala bana na ye azotala mobali na ye ezosale vraiment passe na sa mutema msusu bande ko na ngaye ba vrai na nga msusu Mama Kalunga alobi na eloko te mais Mama Kalunga ye moko era zo vanda conscience ni na nzambe ni azana kimia te. Est-ce que Mama Kalunga ako jouer sous rôle na kitoko ako jouer rôle na kitoko te parce que era zo vanda ye moko abi nzambe lelo ndeko ane komeli bongo lobe ko zalanga azobanga bomi banga bino na bino bozo mi banga bozana bozo seka bomela kama sange sika moko bolieke sika mo bozo seka lokwa bozana bolingo mais bino mo boza bolingo te yango sila lobaki boza ba hypocrite. Peut-être si la zane na raison to mona ki mami sa lobi mabe le longa na pesa si la raison si la bisalu azana raison parce que si la bisalu po aloba bon si la bisalu abanda théâtre kala na bepoke ya ba théâtre chez nous si la bisalu abanda théâtre kala wana kutazaki mwana lelo akolibwa komeli kaka na groupe à théâtre na biso. Si la lelo kende koloba ke boza ba hypocrite a msusu avandi a réfléchir o azo mono biso to mona kate tia loba ke azana raison parce que kotala mame étoile na likolo na mbasu wana muninga mwasa zo lela ba mama nanga ba papa nanga eza nini vraiment ba théâtre eza nini bino mo bo vanda bo sana taba réunion bo sana taba analyse bo mi tona nan pourquoi kana ngam na biso bato théâtre kufe komi pourquoi kana ngam na biso théâtre komi ka poison pourquoi kana ngam na biso théâtre komi kaka ba mbasu eza kitoko te to mona bato théâtre chez nous ba mama na biso ba mabele ba sala ba théâtre boete ba mama na biso ba momengo basala ba théâtre o alelo to mona te théâtre ezana pona ko fortifier mutu théâtre ezana pona ko exalter théâtre ezana pona ko consoler peuple o bazolanda bino mais ko tala na moya lelo tozo ebate soki 22e siècle tozo comprendre te et komi kaka kufa mbasu poison biloko misato ezotambola na kana bino kuna. Eza kitoko te bandeko na eza kitoko te asali bonga za nani yango dudu supu alobi bo lokisanga na mutu azosala biloko aboye bino moko bomi kota bino moko bo luka nzambe bino moko bo vanda bo sala ba réunion famille ba réunion na bato théâtre na biso nyoto bomi tala bomi tuna ba question bo swa na ba kiti bo vanda bomi tuna nani bomi tuna entre bino na bino eza nini bozo welela nini succès mutapesa ke za nzambe mutapambola ka mutu na sa moyo eza nzambe mais bino na bino yo kaka mibale na mibale balinganaka misusu wana kutu musika na musika bozo welela nini boza bana mama moko bana papa moko mais bozo boma na bino bozo welela nini kotala Mama Kalunga na minute mo a jouer bien exact parce que azana ba question zo poser moko na mutema na zangi kimia kotala lisusu mama étoile na minute mbasu na likolo bo moni ba miniature wana ba video ba vrai ba abonné nanga en tout cas zo sala vraiment pasi makasi komona mama étoile avandi na ste bo moni miniature wana ba video kaka ndenge eza cuisine ya nikalobane na ba précision na ba preuve en tout cas zo sala pasi makasi komona mwana mwasi bo fandisi na se nana kolesa bana na ye nana kolesa famille na ye ba vrai ba abonné na ngai bokota o bolingaka mama étoile toza na bon moi to misungana balobi ba o baza fort ba soutenir ba faible o komona na ta na 1 euro mo aspirine
Moi Novagine et que ça là bien son bata ba antibiotique pour na likolo wana en tout cas azole la lokola mwana mukie moi la tabilambe ezate bo monika miniature on a tia la tibilamba parce que azozwa video bande ko tinda parce que batu nyoto balinga ke baza par ci par là libanda mboka basunga e po amone sika ko singa susu lisungi te po akende hôpital azokokate yango biso cuisine ya Niki TV toza wana pona kosungana toza wana pona koloba kaka mabe baninga te me tolobaka o eza vrai ona moni ona yoki ona vérifier na moni ke eza vrai na memeli bino bosunga mame étoile s'il vous plaît bosunga ye to sunga ye biso nyonso to sunga ye na mwa mukyo toza na ngwazwa traitement parce que lelo soki mame étoile aza bon moi ako jouer toujours kitoko ndenga misana mais lelo soki mabe moko ekoti to banda kolela kande tozo lela bango moko en tout cas zo sala bien te toza na besoin na bango bazala po basekisaka biso toza na besoin na bango bazala po baza bandeko na biso toza na besoin na bango bazala po ba famille na bango bazala lespe bana na bango bazala toujours na esengo tokolinga lelo kufa baninga te parce que ezo sala mabe makasi oya sali mame étoile boyaza nani nzambe onde muto mona kabisiko batu ba mona kate nzambe onde mona kabisiko ekauka nzambe sunga mame étoile nzambe kota likambo yonde sala nzambe kota likambo kovanda kimia te yomoko koto sala yonde zala jija solo mame étoile azolela bia ebi na likambo te asali na muto eloko te zo yebata na mukana tonga moni mbasu amoni ka likolo vimbi pasi mutema moto nini lobi na ngala mukaliko le poli batu bayana ba mama na basali saka ba mikolo balobi o ezambasu ayebi mutabwake lete ayebi mutasali angote ezolekela ye pourquoi mama étoile azomituna ba question pourquoi ngana sali nini azo comprendre te ba vrai ba abonné na ngai émission na memela kibino na mukolo alelo eza uniquement ya mama étoile eza uniquement ba comédien na biso kuna nde bazo bomana ndenge bazo tiana ba poison ndenge bazo bwaka na bambasu nde bazo kufa lokola épidémie nzamba lola ayokela bango mawa nzambe akitisa mawa ba comédien na biso ba théâtre na biso nyonso bolukana nu nzambe bolungana na ba sentiment obozalaka nango bolukana nu nzambe bomituna pourquoi na kana biso ezotambola te pourquoi na kana biso problème ezolanda biso pourquoi na kana biso komi kaka biso elongwe muto lobi mutu mususu eza nini bomituna nzambe boluka nzamba okela bino mawa bomituna bino na bino erbo lianaka erbo melanaka bozaka na esengo mais era pasi mutu na mutakomaka ye moko na kwena ye en tout cas bandeko na nga basi ya mibali oboko oka mission oyo bosa l'effort a ko changer bozala na bolingo esili na kati ya mitema na bino nzamba lola okela bino mawa asunga bino parce que trop c'est trop yango moni analyse on est ko sala en tout cas sali passe comme on mama étoile boye ba abonné na nga ba frère na nga ba papa ba maman nyoto ba kolanda vidéo oyo en tout cas bo commentaire bo partager s'il vous plaît bo tia ba cœur bo aimer vidéo en tout cas zo sala pasi ya moko na biso comédien na biso mama étoile va jouer ka kitoko c'est qui saka bato to mona ka mwasi ya papa le soka zo jouer na papa le ezaka dio moko kitoko en tout cas nzambe abikisa ye to sunga ata na mwa 1 euro to kozana nango nzamba batela ye la bana na ya pese kimia parce que na minicho alobi azokokata komi na suka mutema moto émission elela kibino yango wana na lingaka bino mingi na lobako bozala ligne bozala branché pour recevoir encore des émissions kitoko que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.